suba to ba wanga na bana est-ce que na bino pe ba artiste ne boza bona musami no bosala bwanga na pe bana izarsko par rapport à ni bwanga na bana bino mutu muso ko na bana 10 bota ne score oyo kasoni ayo kasoni ko présenter bana comme yo ya balek na ngani ezaki toko te surtout ne ba komo ba ki bomo ya na bato ba komo ya na mono ka boluka bani bali mbali ba komo ya boluka basi baluka mi bala onti lelo kaka ba soupçonner za makasi koluka mobali lo maebite batu mususu me koluka mobali ndaluka mo sito mo sifo luka mobali au moins te que so mo sa komo luka mobali wana mambongo baby ma biso la reine boyo kana bien na musana bino na ba ranki parce que mikolo l'équipe ils sont là ba mbaso rena ki trop ko boka ngalo ba makambo oyo kana te na ba mise pe ba yo kana te na ba église pe ba yo kana te na église ba yo kana te ça nini kasi mais otonga pasteur donc eza moki do mondo esala maka bongo donc ezaka ke non koyeba muninga malamu nini yo vanda na ye muninga oyo oyeba passe na yo muninga oyo otonga yo te muninga oyo loba mabe na yo te ozo comprendre ezaka théâtre teza partout ozo mona lelo mondimi asimbe na pasteur bible mais ka ye wana ndi azoboma pasteur bino botana bambaso obokela bani mbaso eza pona bata théâtre te mbaso eza biso moko mbaso eza biso moleti nga boy na sana vie privée na ngata msuna lingi mo tata mo boy moi sina ebike nga pe na otuta tolo nga pe na bi mana intel moi sina zoyoka penza basi musuba mtu malamu te omona ebike abimana o mari mekenda liketi na ndako siko moi si wana ko sepela au sepela ta bokelo mbaso bokelo mpese et comment bata théâtre te le biba na Paris ba na France donc si ta sikebi mikolo yo Canal Fiti News donc so bonimo tala tanya pene pena betima sengo donc ba gros bisous bola na bino nyonso bo se abonner donc Canal Fiti News ba gros bisous quoi musala menga na betango fi botala ndenge nazongi sous musala merci beaucoup na ba fidèle na biso nyonso badinga Canal Fiti News merci na ba abonner na biso et puis nazo yebisa bino bo continuer toujours ko s'abonner ebele na site oyo moko zo pesa li solo site ya idéologie site ya makambo site ya mikolo yo site zo mbela bino ba artiste musicien ba artiste comédien batu ya ba genre nyonso tout baki biso na site na biso Canal Fiti News eza rapport na masolo mikemiketi me masolo nyonso to kokota to yeba banani ba osala musala bien ba bozo sala musala bien to ko féliciter bango to ko betela bango maboko merci beaucoup na ba fanatique tu ya poto balobi tant na taina musika na Dallas wana maramba na moni na John Lobila l'exceptionnel via 4 via idéologie via pesina yo mukusi atalongo be arigo lobi mama on tezo kende mende tezo kende malamu te mais tout c'est là parce que balobi na musalande okozwa le foot merci beaucoup na boss na ngai Dave Mubamba babi wana zali boss na ngai wazo sala musala wazo valoriser wazo pesa ka musala ngwe lengi ouais mais biso site ya sika Canal Fiti News et merci beaucoup na mama Betty Masengo balobi biso za bana ya sima alors moi li solo mukeza là parce que mikolo yo problème ngati des autres moi trop mona mutasali yo abimisa ona boulot lobo komi mutu oboye lobi oye lisusu te keba ezaka condamnable même nzambe na likolo akosepela nango te ngai ngobela liko mukusi atalo soki bozo mona nga lo liboso na mlo bisika tu nazali ezali grâce ya Mabeti Masengo merci na papa na biso Jean Bilongo cameraman na biso ya solo wazo sala biso musala bo mona ba image bisika tu bozali merci na Josué Facile balobi yazali deuxième cameraman na biso aye lisusu na makambo biso abi musala nde musala ko kuba alors na système actualité Nazal le maman Bijou la reine, maman prophétesse. Biso to yebeka na komba maman Bijou la reine, mais le comme prophétesse. To kuluka o découvrir to yeba masolo ya carrière na ye, banda musala na ye, ya théâtre. Banda kala po bango baza ancien na musala oyo, baza ancien na musala oyo, ba umeli ba pesa belengi na musala oyo, ba pesa bena niu ka onga ngo beladu na lobaka ndiuko ya Mabeti Masengo zo pesa biso, bango pe ba pesa ngo na musala théâtre. Alors na kando na zango le po na musala, to ko meko beta betanene masoto so to ba carrière na ye, e banda pesa na niveau ni parce que mikolo balobi azo kamba troupe munene, et semina maboko na ye, maman Bijou la reine, bonjour. Bonjour mon kusa talo Est-ce que bando sala émission sokuta na jeunesse mukusa non la moi tata obi mukusa to na raisonner roi David Bikuta biangani na kata Luanda opandi na ye ba to say donc mukusa talo bata mikusa ba la yo faut changa la lelo et biso bata mikusa to na valeur makasta da si ba valoriser pas Mabeti Masengo alors maman Bijou la reine maman prophétesse pourquoi prophétesse comme bikolo na kata ya théâtre les sous-tondé oh naza mosala nzambe na ma prophétesse moi na ngaza moto na nzambe divin kilima l'évangéliste donc naza maman ya basala nzambe naza mwana ya basala nzambe donc nga moko prophétesse autrement dit maman c'est Kilimanjaro veut dire soki olingo ya oluka maman Kilimanjaro donc faut me la oza la souffle pour sinon to me la paix ma énergie ezate
Faut en énergie. Faut en énergie. So ko luka makamna ngobela diko mukusi atalo po mabeti masengwaza wana. Donc faut aller kopika. Po so kopikete papa Jabilongo kolobela yo. Maman Bijou la reine, maman prophétesse. Betele biso na lisolo ya carrière na yo parce que obanda musala okala bino boza ancienne malgré moi bulu yeke mikolo coach na moi musala bino batu musuba yena musala ngo sika ba lo ba moi trop bino boza ancienne na makambo yo. Betele biso na moi parcours musala obanda ndenge ni polelo koma uza. Koyeba nezaka je mukete koyeba neza pasi. En tout cas Bijou la reine abanda musala na ye kala dona tongo tono obeta lisolo batu nyonso babia Tony Lopez Pedro na Lausanne. Tony Lopez Pedro na Lausanne ngobela diko mukusi atalo atiki yo bord déjà. C'est que ma sola biatala motema Irène Bilonda Irène Lopez donc solo la na ye wana na moni bibish biuma mama lek nanga tanti nanga Rit Meta donc motema ya no Shari Mbezi donc bayebi ke au moins na bango banda musala tongo de 21 ans de carrière na banda président Mangwao maître Paiga ya donc mutu montre ye moko na nouvelle oyenge et yo sa ke na yo comme toyo kende donc tozaka na ba isobe ba gaou to ba vie mundweri toyo kende nini ya groupe ya président mundweri ya bala nchili kuna. Après tu évolues la biso après président l'a dit soba yo sa groupe na ye tanga yo sa groupe na ye benga mikolo les rois des rires les rois des rires makele les boy te ngande sko bongo na kokate alors bitepso na lisolo ya carrière. Merci beaucoup carrière manga batu bayebi na banda pa Mangwao président nga Mangwao maître pa na PC mbote psikazali na poto donc to bakaboni kana président ngadia nga na kokota na kutebe bakata Vimbo ba Gabriel ba Zena ba Wilima chef Doni bonjour donc et après nouvelle enge au Kufa ya Mundweri basali groupe na bango 4 président Mangwao président Mundweri président Sobe Kisita Lisbon yana ngape na zalaki et après président Soba yo longwa bazali 4 président likamba welaki na ebité ngape na osa groupe nanga le temps de la grâce ça c'est quoi puis le temps de la grâce évolution le temps de la grâce 11 ans de carrière donc to fêter on a mai to fêter le temps de la grâce date na botama date de naissance na isa le 28 mai mais biso to fêter on a juin to fêter on a juin et bika photo luka showbiz dans salle munene pour ba spectacle faut m'embebele biso photo za bango bila rugo mukusi atala il faut bozala talaka bino talaka bino faut bozala pona ebike Jean Thibaut Chiboba ozanga te po ye pas fêter site na e azoya awa Jean Thibaut Chiboba merci vele papa na ba conseil na ndenge po sunga ngai na natakaza merci na ba conseil na ndenge po sunga nga bango nyoso ba ozala président Jano Binano mona mama kuya ase kuya champion ba ozala po bango ba sunga ngai donc 11 ans et le temps de la grâce nga moko 21 ans de carrière donc na 21 ans de carrière merci beaucoup na ba fanatique na biso maman Bijou la reine maman prophétesse balobi 21 ans de carrière ezanza raté boulot ezalaka to kotika lelo mbala moko lokomo lokoko masoka lokwa nani te foko kemba biso bango bla rigo yo na musalango tozo kemba ka meto tsa parce que biso pe tozana posa balobi yango to koma meto za site okoma po makamoza déjà alors difficulté ni ezana musala bino na ya kikomele parce que bato ba lelo na mbolo oyo comme même okala système yozo mois d'avance oza moi ancien na musala oyo tango zo na ba théâtre bile komi musalango ozo mona ozo kendeni est-ce que ezaka na ba norme c'est le bonne bo sala ki yango to mon changement ke koti na moi embouteillage yo micro na théâtre. Oui, changement côté parce que ndenge tozaki ko évoluer yango te liboso ezaki na ba jiebo e ba producteur ba oye belé mais lelo musale kufi eza yango faute ba producteur te za faute na biso moko mitema mabe mais non sengara nzamba sunga po musala yango yo to laisser la balle na biso au divin Kilimal to fouter la Minerva na ifasik donc kasa Kilimal to fouter la Minerva na exam donc ba na nga ponga na bota na wanga na ba na ngate
donc naza parent na responsable nde na oloba boye docteur sous les bengo nzamba bokono yende mutakangi masolo bokono na Congo oyo na RDC donc ayebi eloni na oloba Mama Sarah Kabelo ayebi eloni na oloba pour biso to ba responsable to banda ki responsabilité na biso kala Tongo ya tongo na palais na famille et puis même na le temps de la grâce na groupe donc eza blague te. Merci maman Bijou la reine na uti koyoka yo uti kolobelo musu bato bawanga na pe bana est-ce que na bino pe ba artiste ne boza bona musami no bosala bwanga na pe bana izarsko par rapport à nita bwanga na bana bino mutu musu ko na bana 10 bota bota na score yo kasoni ayo kasoni ko présenter bana comme yo ya balek na ngani ezaki toko te surtout ne bakomo baki bomo ya na bato bakomo ya na mondo ka boluka bani bali mbali bakomo ya boluka basi baluka mi bala onti lelo kaka ba soupçonner za makasi koluka mobali lo nayebi te bato mosusu me koluka mobali ndaluka mwasi to mwasi fo luka mobali o mwa teke so mwasi akomo luka mobali wana makambo baby mobali fo luka mwasi mobali ndabala mwasi amona ba artiste komi fumana komo luka pena mobali pena yaki kokoma danser pour na mobali mo azaka na poto amona kinga zobina yako koma artiste comédienne pour na mobali mo azaka na poto amona ninga zobina siko bino bansie bosala ba makambo minene na mboka parce que maman Bijou la reine akosotenga na bandu kotalo kala bandi ko tropena kala ti lozo continuer carrière mais quand on kuluba na on a des sola théâtre parce que on est vraiment boulé qui côté pe na monde na bino papa mutna mtaza comportement na mutna mtaza comportement na to ki ko kota na vie privée ya batute mutna mtayebi elo nini o sala na koti théâtre pour eza musala to na koti théâtre pour na salela ki succès na ngato na sala publicité elongi na ngato ndeni nga Bijou na kota théâtre oyo na bande ko lukana ye ba théâtre zanini ti lelo na comprendre théâtre zanini lelo na sali groupe batu msomo na ba sa groupe na loyenge ba oye bate ba okende wapi ba osuka wapi ozomona olekino kana TV na recruter yo mona oyebi non théâtre te mais ozo recruter donc ça passe msa mso ba oboma ngo makasi mais nzamba sunga ka pa masumu akota makambo bénéficier na makasi na musala oui na bénéficiaire na bénéficiaire te pour les avantages na musala ezali eza ba relation de boye landanga na lière on les avantages siko ba désavantages na ba désavantages nini pardon excusez donc ezali ezaka ba passe to mona ka na mondo donc ba passe ka to mona na monde na biso ezebele moya kutu otanga ezate donc nga lo bara e aussi la ngo pona za na kondima nyoso to esila la ngo est-ce que bato ba ile na théâtre na monde na bino oyo est-ce que ba mona pe passion bino mo mona kitan bino bandaki parce qu'on dirait bino osali nzela ya makasi parce qu'on dirait ba bénéficiaire bon ba o bazo na vie appréciée ba mu ba yebi mais o bazo ke na ka malembe na ko escalier o matala ka malembe ti okoma so lingi pe na ascenseur o mati pe mba moko o jupe le olingo zo mais biso ko to kenda na ka malembe et un problème te biso na to comité to comme na kati mais tant to koma na ngomba Kilimanjaro eza bien. Merci beaucoup à mon vieux John Lubila l'exceptionnel venanga la mini exil na kati Dallas. Merci beaucoup na papa Jabilongo balobi maman na biso Bijou la reine maman prophétesse ye tozana ye abetaka ma solo babi ke ndenge a évoluer ndenge banda musala ndenge banda carrière na ye en tout cas musala tout na vie faut mutake mbanango musala tout na vie mbo souffrir ngo soko kena système mbango ko simba kisi même kisi peso ko simbango ndeko ndimaka okonyo kama alors azaki pena mi placer le pour na répondre biso na mo ba question parce que bango baza bato ya makasi baba ya makasi o basali musala oyo na vie théâtrale bango pena baza bata makati donc sozo mona elelo ko mona lelo te auta kala uti musika sali mingi na bulo oyo ya théâtre oyo anyoka mi lelo bamsuba ko modendo ngo bazoka ngoma ba balabala baby pass na ndenge za raté baby pass na ngo za bango parce que bango bandi pena mukie bango ke ba répétition makonde biso toza mso be miso pe makolo mais to le sera système nduka ama biso la reine boyo kana bien na musana bino na baranki parce que mikolo l'équipe ils sont là ba maso rena ki trop ko kam ngalo ba makambo oyo kana te na ba mise pe ba yokana te na ba église pe ba yokana te na église ba yokana te saka nini kasi mais otonga pasteur donc eza moki do mondo esala maka bongo donc ezaka ke no koyeba muninga malamu nini yo vana na ye muninga oyo oyeba passe na yo muninga oyo otonga yo te muninga oyo loba mabe na yo te ozo comprendre ezaka théâtre te za partout ozomona lelo mondimi asimbe na pasteur bible mais ka ye wana ndi azoboma pasteur bino botana bambaso obogela bani
mbaso eza pona bata théâtre te mbaso eza biso moko mbaso eza biso moleti nga boy naza na vie privée na ngata msu na lingi moi tata mo boy moi sina yebi ke nga pe na otuta tolo nga pe na bi mana intel moi sina zo yoka penza basi msu ba mtu malamu te omona yebi ke abimana o mari mekenda uliketi na ndako siko moi si wana ko sepela au sepela ta boke lo mbaso boke lo pese e comment bata théâtre te si on le baki batebeli ba ina théâtre pona kozaba mibala batu siko tango bazo ba mibala batu alozo mate pesi ka exemple mibala batu te mtaza mobile na leta manda feza aza mobile na ya bala ya leta alliance mtaza mobile na ye o ya balite nde ya oluka mobile na ye ozomona nalanda émission moko ezalaki kala ndeko na bino mubu ya mwasi akufa na bosani kombo na ye babanda kosoa na basi ya poto balobi boza basemba bino bwana eloko te bomviaka mibali na bango soki baya bino bokomisa bango basi na bango ndenge na ezalaka mutu ndeko na bino moko akufa na bosani kombo en tout cas wana yebi yango te ke baloba eboye nga mama naza trop le temps de la grâce naza vraiment trop le temps de la grâce tala rare ma vie privée bato bazali bazongisi boye en tout cas nazora ya mayele nazora oya bien oya mabe na kopia yango te la sono ezaka ndenge na baninga no baartiste ese bobenganaka bokutanaka mpe na bamakambo osalaka mpe mo baréunion bosunganaka na baproblème nyonso ekomelaka tobenganaka leti napesi bana mama nyonso mbote bana mama ya solo bana mama ya solo mbote bele napesi les amis de tokanisa wana moni chef Doni alekaki ya chef Doni chef Jojo papa mso JP Masamba donc bientôt 5 ans ya tokanisa 5 ans ya tokanisa wana tokanisa pona ba veuve ba orphelin leti papa mso sans souci akufa tika mwasi na mandolina donc papa mso JP Masamba sali fondation tokanisa pona kosunga ba veuve ba orphelin na otala mwasi ya papa sans souci bien sûr leti le 1er août au ba pesa ba trophée donc pasteur Jean-Paul Mayat azana kata to kanisa wana basala nzambe ba papa Jojo Mulex donc bato belé to kanisa 5 ans to kanisa les 5 ans ya to kanisa to fêter yango nyonso artiste comédien surtout o nyonso to azana to kanisa po to kanisa za monde entier na Afrique du Sud na poto ba pop Firenze ba yebi ba juste de Londres bazana to kanisa donc fondation to kanisa na pesi président JP Masamba dans 5 ans oyo donc tokutana so tosola na biso toza ba collègue so nga un problème que collègue nga un problème faut tala ye tout ça moi bijou la rien to meka na kotonga na mom ke to pusana to tonga est-ce que ba pechu ba ina sima na bino ba sa musandeni est-ce que ba sa musala kitoko bozo ko pression go ningi bino bosala kito ba baza mo odere baza mo libana ba petit ba ina sima musu ba osala bien musu pe ba osala mabe leti biso pe na bato pe ya kala ti lelo ba musu basala na bango bien te bato musu ti lelo caché na bango e banate ozo mo bato akala wana caché na bango ata $100 akoma te sunga biso bata bato mibalo ba caché na bango e ban jamais na ko sunga yo na sunga po ani ti lelo ba caché na bango e banate o tala penza boyfriend fo na friend fo ozo mo do faut caché na yo podita tout na yo caché na za combien siko yo kenda noka ba tournage kaka caché na otam sous $20 mais là ta mai merci na ndengo yo debso po ani po benga ki ba chaona film siko omoni baninga bafuta ba 5 ba 3 c'est comme ti lelo mais bana kala o pe mususu ebi ayebi musala na ye osa musala na bien aza caché na malonga soko osa musala no bien ozo li futa bien so osa mabe ozo li futa mabe ozo mona ça ba relation bien na basila ba relation bien na ba o nyoso bozaki na monge la bekani wana abenga nga bokilo basesa ke ba jeter sila bisalo ba isi peshanga ba Zidane ba Betty Zara ba Joli Walelo wa ba petite sœur nga leki ya visa bazebele ba Orgazi ba Belleville bazebele ba Soleil Americano Motema Jackson Silulu wana otanga bango so basala musala kitoko zotanga bakombo oui basala musala kitoko siko toza wapi na minute oyo tokomi wapi na minute oyo na groupe na yo bozo ko évoluer comment bozo évoluer ba répétition ba programme na bino surtout eza ndenge merci groupe le temps de la grâce ils ont continué toujours ko recruter maman papa ya leki ozara en esprit ya kindokité donc esprit ya kibonzambe quoi donc yara nango posanga na baninga to répéter mercredi vendredi n'inter matongi awa parce que vandi a pas PDG malos ba chambre kitoko
restaurant kitoko gérant Paul Utumba gérant Papi Diakota dans bazar bango bayamba biso à Intermatonge to sali 5 ans et to sali 11 ans na Intermatonge na numérique na biso na chaîne biso ya Congo to les cas chaque jeudi na 20h juste rediffusion samedi na 9h tana tanga numérique na mona madame Kiki Kibambi motema munene maman azaka motema munene maman ayokaka litoyi mibale na bosente papa na biso Kibambi shito balobi 000001 yende kolo masolo so lelo bijou la reine avandi na ngwende na ye ya mama cc donc na kasi ya papa na biso Kibambi shito na moni madame bienvenue boabwa wana dipro na biso bijou kitoko ndeko madame na biso Kiki Luc Kibambi famille Kibambi mbala poto na pesi no merci pour ba bombanga lokwa mwana bango 11 ans na chaîne numérique donc fidélité au wapi 11 ans na place to répétera na lia répéter bazo luka babundisa mais 04. Merci beaucoup on est aquí maman bijou la reine to betine moi ma solo ma betali théâtre parce que lobi les camounions sur zarane bandeza na suka nango est-ce que marambozo ki ni malamu to zaki na yemoko lelo boki ninga solo li ninge abeti ma solo ma bijou la reine to komi ko chiter tokumokina na biso na suka to sisa mo solo parce que bana ya poto bana Londres bana Paris bana Bruxelles sika venanga ya musika za kuna dala se venanga John Lubile l'exceptionnel mama bijou la reine liyo to betani ma solo yebika la sia solo li abeti ma solo théâtre ngo ninga parce que ndeti mamango yeke mabe to ki na biso na suka mama bijou la reine yebisa biso est-ce que ça rappelle na artiste comédien moko boyo o ya travail kama kaso za na suka fena ndako talobi oyo makasi wana moni Chloé na moni Orange Chloé Bellotti, so hôtel baon à la reine de mon cœur, hôtel baon erreur à vie. Nos papiers c'est bello au senti père que nos banoyo, besoin faire formation. Malgré Orange Azate Kaming te on doit ba film kuna otinda. Tana otanga baon mingi on ba piri. Kasi 11 ans, bano basali 11 ans. Basa 11 ans fidélité ba groupe c'est belé ba kenda place musu. Na lobby na libanda ya bana na yo. Na libanda ya bana na yo. Na bato bazo travailler ba libanda oyo ba travailler Ange Maïcha Marie-Jeanne Bololé na moni Jolie Walelo na moni basé belé na Chilomba na moni Zidane Zida Show basé belé basé belé o ba joie bien. Merci beaucoup c'est maman bijou la reine maman prophétesse o tozaki na lelo to betina ma solo a expliquer monde à théâtre ngezali 11 ans na groupe na yazo kambazo ki nango 21 ans de carrière moi moi c'est 21 ans na kata carrière faut za la makasi pour sokite oko yemba mabe parce que balobi faut za la makasi pour succès monsieur yara bato monsieur ba ko gérer ngotelo ke bomi bato ebele eza ko sanga ko yeba ko gérer succès maman bijou la reine moi liloba ya suka na batutu bazolanda et puis pesa numéro te na osenga numéro pesa ngai na liloba suka ezate parce que tozaka na bino ngai nazo préparer 11e anniversaire ya groupe Le Temps de la Grâce. Samedi il y a le 28 avril au tosa marche de santé toza awa tokutana awa na Intermatonge awa Intermatonge tokuta ba 7h30 oh nyonso fanatique ya Le Temps de la Grâce mutu nyonso to alingi ko soutenir Le Temps de la Grâce na 11e anniversaire na ye aya chaba pakene o pas na caméra o ezo filmer biso et ça biso bien na moni Irène Lopez na moni Ogimu Kunalis Likola Litoyi na moni docteur sous les bengo nzamba bokono ye penja soutenir groupe ya bien ocha ba bisonge mama Sarah Kabelo o koti marambango. Donc ça docteur sous les bengo biso tozana pour ça to ça nemi pour mes ateliers azane papa social babi mutu asola bien leti docteur sous les bengo asola ne bien bi ko pesa batu valeur asa atazana ngote mettons okuta na ye otondi déjà donc nzamba bokono o a soutenir pa groupe Le Temps de la Grâce Tony Lopez Pedro na nini na motema Irène Lopez Vivi Chibiuma Divan Kilmal na pesi mwana nga évangéliste Mosala Nzambe ata mamane na mabondeli Divan Kilmal Dokasa Kilmal gérant Paul Utumba na bosente Fanny Ode motema ya Didier Minimbu babi première dame wana lek nanga pas soutenanga donc pour consommer à la reine de mon cœur. Merci mon numéro de téléphone moi Darda parce que talaka yo 11 ans anniversaire yango photo fêter ensemble biso nyonso. Numéro ezali numéro à bureau 089 13 88
142 089 13 88 142. Donc il y a Willy Moucheni code mondial 11 ans groupe angoyo esa elanga mondial angoti. Est-ce qu'il y a Willy Moucheni code mboka solagito À l'équipe bango nyonso ya Willy Moucheni code mboka ngobela rigo mukusi atalo yeyo aza ya Willy Oyoki. Merci beaucoup na ba fidèle nyonso mama bisou la reine mama prophétesse on musala kitoko balobi to umia na musala po musala ko bota mbuma kitoko to kolia to sepela. Merci na ba fanatique nyonso to balingaka ngama tout d'abord ngobela rigo mukusi atalo. Merci na ba fanatique na biso nyonso ya canal Fitik News. Merci mama bisou la reine na ndongo ndemaki ko accepter invitation na ngai et c'est ngoko yamba lelo. Merci beaucoup na ba fanatique nyonso bana tu ya kina pesi mino mbote bana poto bisika to boza bo continuer toujours ko soutenir ngana okeka na musala numéro na ngeza na kana na posta libanga ngobela rigo mukusi atalo abwa kayo. Numéro n'angeza toujours les affiché 089 47 19 483 sur bengi directement au jinga to sola libanga libanga n'angeza raté au soli malamo directement ngango bila rigo na bokio. Merci na ba fanatique surtout bye, portez-vous bien, merci beaucoup. Zala tepe komi babi mu pepa sika nem ko mu pepa sika Betty Masengo mon entier tourna nani Canal Future News. Mama kitoko neza wana masola mboka eza wana eza vienjo raté musique ya Congo so lingo yebango wapi news Betty Masengo lilala Orange bo s'abonner belé vraiment bo se rappeler ba télé réalité ya ba vie ya ba artiste congolais na habité vraiment Betty Masengo umela Betty Masengo moi aussi kitoko Canal Future News Canal Future News babi ki tala